Mbote batata ba maman bandeko ba oya biso ba oyo balingaka sule ba oba wana simple kaka nde boyebi oyo bino so bolingaka la danoise mama leki na bino yeme ye wana zo Nikolo asimbi masolo ya live together na pesi bino ba bonsoir ba bonjour ça dépend nini bokolanda la danoise vraiment ba papa bambote ebele bisika bisubino ba shalom na ba homme de Dieu le l'homme kolo ya eyenga boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique ba salam ebele na ba musulman vraiment ba yenge na bandeko na biso bunu ya Congo na église ya MPV ya Longo et puis to bo sanité ba oyo nyoso bazali ko s'abonner bo s'abonner massivement bandeko na ngai bo cliquer kaka na place wana ya rouge bo s'abonner na li bo s'abonner ebele ba bo na mona bino penda ke boza ko s'abonner et puis tant bo s'abonner wana bo kende pe na YouTube ya sika o tozo benga live together sous le baba live together bo kepe ko s'abonner kuna tozo solo masolo o etali makambo etali mariage makambo etali respect na ndaku vraiment bandeko na ngapona bino mo boyebi mariage yango ndezali eloko liboso o esalaka ke famille et se former yango ezalaka il faut kokota yango na bokebi nyonso bandeko na nga wana kuku boya ebele na sous le baoba life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza to zala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezo sala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baoba live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele qui juste introduction vraiment dans un séjour ya takas dans la kati ya hôtel na kati ya Bruxelles vraiment pembeni ya musika te na gare du midi to na zawana na ye na bana toza na bana to ye moi vacances na papa pembeni pour na justement to l'examen ba vacances muke toza na na UK ya une semaine bandeko na ngai na ye ka ndenge na yaka bino mo boyebi vraiment stopper ngai nazolo bango zo mo kopo ti mo kopo café et ça la bien tant aux na sous le baoba mai pe mo ipese bimi ezala nango bien belaise ko bossa na whisky te taka saninga mukete lungwi les angate respect na ba chef coutumier na biso moi le tokope le karanango masanga tsamba pe taka saninga mukete bandeko nanga ba maman ba tata bandeko ba oya biso ba obalinga sous le baoba ngape yanga yango yo moi kopona yanga ya za yanga moi kokana ngai na kati hotel et ça la rappelle bien to mela na biso to apaiser ba biloko toza nango bandeko bo partager vidéo bandeko nanga bo partager et ça bien to sauver mutu ba conseil na bino et sauver mutu
et que sauver penza to sauver mutu bo partager et ça la bien kitoko makasi bandeko to na ye dapta samno lisolo moko lisolo wana nazo ba eza ya pasi mais nazo comprendre ete ba famille o tozo lango na mokili so peut être botama biso nyonso na mokili po to yokana mais balobika ke ba mama balobaka to botaka bana mais to botaka mitema te ata boza ba mapasa boza motema moko te bandeko na vana ya na Bruxelles ezalaki un jeudi ou bien un vendredi. Non, ezalaki vraiment un vendredi na batongo na 5h du matin. Nazaka na habitude mingi ya kokanga phone. Mais na comprendre était na nuit wana na bosana ki ba kokanga phone. Na ba 5h45 ba bengi ngai téléphone ngai leli na sursauter na zwi yango na sa pongi na yoka bonjour jeune fille moko boya bengi nga. Je crois à Zanaba dans les trentaines, bien dans les 28, dans le pédage, mais ça vraiment jeune fille, je crois 30 à 32 ans. Babilo mora bongo. Bota ka tellement ba benga belé, ba âge musula ba to lo ba er moko et lu parangai. Bande ko moi ça bengi alobi la danoise na bengi yo o sunga ngai nde yo moko lukaka solution nde nyoko ko sunga ngai. Nga lobi mama loba likambo so naza capable ko sunga yo pona nini to sunga yo te na ko sunga yo toza wana ka pona communauté toza wana kaka pona ko to sunga na kaka bande ko na ngai ndeko na biso aye ko betela ngai solo bande ko sali ngai pasi na mawa alobi la danoise ngai na ye na poto na ndenge na ngai na Kishasa kuna aloba ka ye na ndenge na ye ngape na tuna ke ba question belé te o yaki ndenge nini ozwaki mbongo wapi non alobi ka ke na ye poto na ndenge na ngai na koluka kaka ya mwana mwasi na kati ya kin na ye poto na komaki na France tant na komi na France na vandi kuna je crois vandi na France ata ba 4 ans aluki na ndenge nyonso gauche droite azo mukanda esimbi te donc ba pese pena ordre de quitter il faut quitter France. Aye ko benga ya na ye ba aza awa na koloba ville ya na ya zali pona esunga ya na esoka yoki aye bake likabasali eza malamu te et puis asala nyonso atala sima amona nde bazalaki na ndako ya mama na ye na tata na ye ne mama bango bande ko tshela bango pondu na fufu na mwa Thompson na côté bazolia sali moko na leki na ye aye bake likamazo sala eza malamu te leki na ye mtazana ya na ye na poto akoki kotelinga na bongo te ndeko mwasi avandi na Glasgow awa na kati ya Angleterre aza na Glasgow ndeko mwasi wana grande sœur propre ya fiyo abengi ngai alobi alelere abengi yaya na ye alobi tela makambo na zwi fona naza na ordre de quitter fona bima yaya na alobi kobanga te biso na semeki na yo awa yana yaza marié ana bana misato alobi biso na semeki na yo awa tokolukela yo ndenge nini okobima oya awa na Angleterre mais mo asoloni na mobali ya grande sœur na lobi naza na camarade na nga moko mwasi ni babota mwana moko na mwasi na ye bango baza baluba siko camarade ya mobali na ye aza musongi alobi abota mwana moko na mobali na ye pardon na mwasi na ye mais basi bakabwani na bango azoluka mwasi kana kochona communication na ye bongo po banda kosolola asuta mususu akosunga yo pona oya kotoyo avanda pe boya monika la tende ko mobali wana musonge abengi ye tango abengi ye a expliquer ye pa lo bien beau-frère ayebisaki nga alobi nga mpe na lingi yo namonaka ya na yo boza bato moko ya pembe nga nasepeli na yo namona mpe bafoto na yo atuka ngai na kosunga yo mais loko na kosenga yo obima na France osala tu okoma na Belgique so okomi na Belgique nazala bandeko na nga na kotinda ovanda kuna ntina koluka ndenge nini na kokotisa yo awa na Angleterre ndeko mwasi alongwe na France aye kovanda na Belgique akomi na Belgique avandi 2 mois na ndaku ba place batindaki donc bandeko ya garçon wana bayambaki epe bien avandaki bien
mais na ndako yango mwasi moko azalaki wana lokwa toloba lokwa mbanda na ye to be ayandeka babengaka baba parce que grand frère nem to avant de donner ndako grand frère ya garçon wana alors c'est ka lobi oyebi ke famille na biso pe na bazo sepela na bango te ba ndenge ba sepela na yo te donc famille ya mobali na ba sepela na yo te mais yo ko banga te bazalaka bongo de fait que bandoko lobile yango pe mingi ye pa ndika ko tumisa mobali ne bimisanga ka epa ya na yo mwasi ne ka koloba loba nga nazo comprendre au juste alingini. Bref, ndeko mobali asalaki nyonso ndeko mwasi abimi na Belgique aye ko rejoindre ye na Angleterre. Mais mukolango abimi ndenge ataka komi akomeleki siko epa ya grande sœur na ye na Glasgow, mais akomeleki pas garçon wana te. Garçon wana j'espère qu'avant je crois na Birmingham. Bandeko mwasi tango akomi kuna akuti ya na epe ya na mwasi aye ko ebisa lobi mon ndenge yo yeboye photo sal pardon on a sauté déjà ka tango azalaki kuna azaki na Belgique mobali ya na ye na grande sœur de bandoko loba na yeke to moni ke be bolingo ngo komi ko kende bien mais yo to sepela te ke soki yo ye na mboka oyo okende ko vendre pa ya garçon na Birmingham yo fo sala to ko vendre ka soit sa garçon na ayande ko vendre na Glasgow oko vendre kuna te pa ya na yo akoma ko bela sa komi na cancer azana cancer a libele bazo balobi ke moye bakata yata bakati libele ta bakati te cancer e bandi ko panzana presque nzoto mobiba lobi akozala te il faut yo za la pembeni na ye pona otala bana après après ye garçon wana oyo ya musongi wana tango mwasi ayebisa lobi jamais nga na koyi kovanda na Glasgow te nga na vanda nga na Birmingham yo soki yo ye fo vanda kaka na Birmingham ayebisi pe grande sœur na ye grande sœur na mobala yani balobi yo kutu kobanga te soki okomi kaka okokima ye okoboya ye yo asalelo ka makambo tango yo okoma kima na oto kolukelo mobali mususu ye pe kana ba commentaire zo ba ya alobi ya semeki na nganga na ye biete na kokene na ye wapi loka bino ka bozolo bakara ke ngai na okima na nga na okima na ngai bonga kuna yebi na ngai te na mona ki photo na ye na moni pasa na ye mamala mobali yango pasa azane kitoko te bon lobaki makambo nzoka nde semeki na ye tango ya zo loba makambo wana semeki na ye abane ko enregistrer ye so ipo na ye bande ko enregistrer ye to yebi te semeki nenda yani bande ko enregistrer biso be to yebi te pona nini ye moko pe yebi te pona nini bande ko na ngai to ko ta mwa conseil mokili ekomi makambo ekomi minene ekomi makambo mabe ya mwa sozo so na mutu keba makamni ozoloba même ya no propre keba même mobali na yo keba ma to komi ko vivre na monde ya keba bande ko nanga même camarade keba même biso na ba réseaux sociaux ozo benga muninga no mususu ya réseaux sociaux tant so ningo pese lisolo so ningo yebise likamba bien to keba parce que to zo linga na même ité na ba réseaux sociaux muta oyeso likamba bien bo solo li ale yo wano liko matsango e matakaka pona nini YouTube amuninga ebeba ya yo ndeza na succès bande ko nanga succès nzambe mutapesa kango eza biso bata mokilité pona bato ebele pe basala ba YouTube ba yebana pete bazwa pe ba vie malunga te mais so nzamba tombolo ata bino bata mokili boye e aussi bate bande ko nanga wana ezeka na cadre conseil bokeba ba o nyoso balinga sule baoba nazolo ba bino bokeba botala ndeko mwasi yaya na ye propre mutu azalelo ko pesa ye merde na kati ya vie na ye ale l'herbe solo li bongo ndeko na msa mobali ya musongi asali nyonso abimisi mwana mwasi wana aye na ye sikoyo na kati ya Angleterre akomele pa grande sœur na ye akomi ko menacer ye okokele pa mobali wana te benga ye loba na ye ke olingi lisusu te ndeko na msa abengi alobi la danoise ngai na komi komisiko ko réfléchir na esi bango na binga na vandaki na nga bino bopesi nga mobali pona ni nga na boya siko mobali oyo na omwa makambo mabe asali te et puis soki nga na boyi ye bandeko na nga ekosimba te na sens ke ekozala bien te kosimba nango te parce que ekozala problème ekozala esengo te ngai antuka na koboya ye te tala kaka soki asambeleli nga ekozwa ngai awa na Angleterre makambo na nga ekosimba te parce que na ye na mboka oyo na mbongo na ye bandeko na ngai ndeko mwasi tanga yebisi beau frère na ye na yaya na ye ba komi ko maltraiter na kati ya ndako balobi loko yo so kate to so benga na yo bana ya grande sœur na ye
très impoli envers moi si wana abi nazo comprendre na simba kopo boy ko simba te emso nazo sokola ba ye ko toke anti bima do alobi mama tango linga gangela bango boy 35 alobi oh yaki ate pono gangela bana nanga stop nga nazo bela soki leone na kufi tika bana nanga basala ndenge ba ligi donc moi sala comment qui tellement étouffé moya koloba ezate yebe ayebi na ye loko te ayebi mukanda te ayebi place ko bwaka te ayebi loko asala te azape na ba idée te makambo ya okende koloba ndeko mwasi akomi étouffé bon frère na ya komi kolakse folinga oh ya boya lobi te aye ko benga sikoyo ndeko ya garçon a Birmingham abi nga nazo comprendre te bon frère ntapesa kinga yo na ye sikoyo to sala ba makambu na ya pa na yo pe to solola ti lelo na moni yo te bande ko nanga wana to okene ba 2 mois 3 mois amoni na pe garçon na Birmingham te kaka ko solo kana ba téléphone na ba vidéo garçon na barne kaka bon il faut le ngala di ko zona makasi te solo la kana ba sœur na yo tango mona ke ba dimi parce que bango tu apesi biso relation bongo simanga na oya ko zwa yo to tala ndenge ni to sala ba yana ye ba vandisi na beau-frère ba biloko yo so ninga makamto oloba na yo te ke oboya garçon na lelo bima na kachanda alobila danas ba benga ninga ilokola mbwa na moi Sacha bilamba na moi valise na ngotaki nango na France na bengi garçon na binde na zabo na zali banda na yebi te na kende wapi na yebi congolais te na yebi mutu te ya na ba benga ninga balobika nga na boya yo garçon na lobi ale ayebi se problème ezate abengi camarade mon pe ayeba ke kota glace kwana bazui ba futele ticket ba côté na bus ti ba ye ko récupérer na Birmingham et pas ya ndeko wana ya musonge ba vandi kula tant ba vandi le ba grande sœur na ye ba ye ko apprendre que ya comme pas ya garçon wana mère des bandits alobi ya lobi la danoise lo kola koloka ya nanga mama moko tata moko bandeko botala mbo kilipa chez okeni toujours comprendre et puis ya yo zo kala danoise kanisa malade ozo bela ta muso na nzela na bonzambe nzamba ko akobikisa yo mais yo mtozo bela oza na cancer motema mabe na ndeko na mama moko tata moko même ça sala te o mabe mais aussi longtemps abimi na mobali na yo te so ita abimi na mobali na yo to ko comprendre mais abimi na mobali na yo te pourquoi boza boye bino moko bopesi relation bino moko suku bolingo sasu mabe comment zolakisa mobali na ndeko na yo ba mibali ebele alobi ndeye mobali ya grand frère ba bengi garçon ba bi yo kite mwana mwasi lo ba ne ko finga yo tango azalaki na Belgique tala makambo ati ba azui ba audio ya banda so na beau frère na ye oyo beau frère ba ne ko sala nyoso a incité ke ya lo ba mabe ya garçon wana abali ko bwaki la garçon wana garçon alobi nzoka ndio ba ne ko finga nga ke soki yo yebo ko kima yo ndima ki garçon bando bale ngai pe na kuvanda na yo te akeye ye beau frère na ye ake ko benga ex copine ya garçon ya fi wana o babotanye mwana bo sala nyonso bo landela ye soki po azui mwasi azala mikanda te ye pe fi wana donc alobi na mbanye lokolo che mwasi na kati ya ndako oyebisaki nga te malgré to kabwana okomonaka lisusu mwana te okozwaka lisusu mwana te donc garçon na musonge ba problème otobenga ba problème yeli ebele bandeko nanga bozana se ya soule ba bandeko nanga kopo amai esalaka bien moi kopo aji elekaka nango na ndenga muke vraiment tombela na biso bandeko nanga vraiment esalaka bien nazali boso na bino nazali esengo makasi ya kosolola na bino na bandi nanga koshite bandeko nanga mobali wana ndeko mwasa benginga vendredi alobi la danas de na zabwe mobali o musonga yebisi alobi mama ex na ngai abandi ko panda yo yao alinga na omona su mwana te bazo menacer nga la famille na yo nga na omona pe eloko te basi la mokipe baza ebele donc nga na pe so ti lundi donc lelo dimanche lobi lundi bande ko nanga il faut abima na ndaku ya garçon akene ko luka vine garçon na boyi ya beninga na ba 5h45 na ebise siko mobali ngo azap alobi awuti ko bima akei musala
ngabi bongo période au vandi on a tina vandi pa na ye siko na sali mo ba 2 semaines pa na me ba problème alingi de ba problème ta lembi na ye na so comprendre pe mobali ya batu ya na nga ko finga ya na semeki na nga ko loba ba ko benga mwasi na ye akomo menacer alobi kutu ba kotinda ba police ala kisinga ba message nyonso ex mwasi na ye pa tindi alobi ke soki mwasi wana alingi te na zo tinda no ba police ke ozo bomba mutu oyo aza illégal. Botala biso mo ba congolais nde to lingana raté. Na ndimite ba somalien ba kokoma na ba niveau makamba boy. Et puis muta so sala ebo yaya na ye mama mo tata mo bande ko bocha ba commentaire bo sunga ndeko na biso ba ngai sikoyo na ilo na lobaki nazalaki na volonté wana nzamba zo mona nga ke ayata na Londres nga lekisa ye kambala mo soki na immigration soki wapi mais il fallait samedi nga na bima na ba 8h nde bongo na ya na Belgique na yebisi bonde la papa a bomba yo ata soki nga na ye mercredi pona na sunga tota ndeni to kosala bino mo boyebi ka ba circonstance mokili na komi pe a na kati ya Bruxelles ezo sala ke na kozonga lisu mercredi te na zo longwa a na Bruxelles mercredi pona ke na France et pas grande sœur na nga na Lille bazui matanga yango to souhaiter ba mes condoléances à ba famille nyonso ya Kivuvu famille Kivuvu ba kufeli Chantal Kivuvu ba o nyonso ba yebi famille Kivuvu baza bana bandal e ba longe na bandal ba koma ki bana ya Mbinza ma campagne musika te na lolo la crevette donc ba o nyonso ba yebi famille wana boye ba ke Chantal Kivuvu n'est plus alors grande sœur na ngai a bala na kati ya famille wana bala moko ya ba Kivuvu vraiment Yagi Kivuvu te présenter et pardon oui te présenter ma condoléance na biso vraiment le plus sincère na famille Kivuvu nyonso courage bisika biso bisui bino toza pe na papi Kivuvu na kati ya London yo pe te présenter yo ba condoléance te présenter pe bana na biso oyo ba Kivuvu baza na kati ya London oyo bino nyonso boyebi bana ya Marie-Jeanne te présenter bango pe ba condoléance bazawana na kati ya London vraiment toza na Chloé Kivuvu ba condoléance yango wana to pesi penza Zamba lola a pesa bino ba courage na ndenge Chantal Kivuvu atiki biso ba Kivuvu nyonso vraiment te présenter Kevin Kivuvu na kati ya Kinshasa yo pe yango wana vraiment ba courage Nzamba zo mona bino bandeko na ngai vraiment pona kosilisa ndeko mwasi sikoyo ndenge toyokanaki ifale na sunga e abonde la garçona abomba e timu kona kozonga me kolongwa na nga nazo leka mbala moko nazo kende na Lille et ça la kita mso na kozonga na Angleterre kara ba dimanche mais na garder ka contact na ye soki pe kolanda video o abenga ata na musika bandeko to sunga ye et rozala bien et rozala vraiment très bien azo ayebi place akende te bino mo pe boyebi mikolo eza mwa mobulu kosala ba masolwango vraiment ndeko mobali mais ayebi sekinga ayebi te ndenge mo garçon na siliki apesa ki kutu abane ko bengane banda kala yeka zo bondela e apesa keke en tout cas d'ici lundi il faut quitter ndaku na ye botala bandeko na ngai ndenge batu bazomona passe mutabata fandene na Paris il fallait ko tika yende ko mwasi malgré makamne bebaki alinga ita mususu aluka solution na ndenge na ye osali nyoso ayati na kati ya Angleterre ngayoyo nazoluka mwasi ngayoyo sokolo takinga na loto mama ya katolingana na biso tomona baparent ngayoyo ton futur mari ngayoyo sokolo takinga na loto mama ya katolingana na biso tomona bapasteur ngayoyo bandeko na biso tokomi na suka ya lisolo na biso oyo tobeti ya ndeko mwasi oyo azali siko na kati ya Birmingham azali konyokwama mpona ndeko yaya na ye oyo aza na Glasgow asili kobenga na ye bandeko ezali pwasi na mawa botala kaka ndenge tozali kobotama mutu na mutu abotamaka na motema na ye kaka ndenge na yebisi bino yango wana bandeko na ngai botya kuta bacommentaire singaki ndeko ekatanaka te melembaka yaya soko koyoka biso vraiment meka kosunga ndeko na yo ekozala tokos na ndenga moke te
azali mwana mama na yo azali oyo bomela na ye mabele moko bande konanga to komi la biso na suka nazali ko benga bino boya ebele na live together ezali site oyo ezo sangisa ba mibali pe basi ya monde entier oyo bazangi basi boya oyo bazangi mibali boya boya nde malamu boya na ba idée ya ko contribuer parce que ezali ba vie na bino ceux qui oye na maseki ezali lokola ozali ko bebisa vie na yo oye na lokuta opesi ba information lokuta yebaka pe okozwa mobali oyo azali mobali na yo te lobi ko memo ba problème basi oyo ba china ka bambongo awo eza place ko china te awo ezali tozoko longola solitude tozola musa conscience tolingi ke batu bazala ba peuple na biso na kati ya diaspora bazala nesengo yango nazali ko benga ba bino biso ba blessé de guerre boya bande konanga kanda nini papa kanda nini sila kate ba mama bazali ba âge nyonso 40 ans 42 ans 50 ans 60 ans 59 ans na Paris na Bruxelles na Europe na Amérique bande konanga lelo na kati ya Bruxelles na ndenga mukeke bande konanga bisengo bisengo ndenge na kati ya Bruxelles bande ko na ngai eza koleka na ndenge moko pepele de bo benga boya ebele na sous les baobas oyo epesami na la danoise mwana suka ba famille banza vraiment boya ebele na tiki bino ba love botika la malam bye bye.